message yango ekutela inga nazali na ndako moi santé utai koningisa nga nazali na ndako na tomela kisi malamo nazwi message na groupe na bino o nouvelle nini na meki ko vérifier ko tuna oui eza ya solo. Ba mes condoléances à famille Mobimba, maman Clarisse na Pierre Ndombasi, couple jeune, ba père de bébé na bango isalaka pasi mais eza mokana nzambe na pesa nzambe ndazwaka bazana bango nanu ba jeune ba kozwa bana mususu vraiment bazana kini ça me passe la pour ma commune pour notre communauté caporal Muru ba tekna sa ko zo banate ya umiga taba un mois 2 mois je sais pas donc nini on est malo kaya masha tout à bango kaka arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan. La PCS suppositoire à la patrona Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awatoza yangoyo Mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution. Mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na benga ba on internet pesa ga site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Mama Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga basena yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution goût
Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mon anaye kasi mama Nicole yaga 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 Manicole yaga yago sekure yaga 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 L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. qui tabotama bongo ezalaki siko bloqué abotama bongo so moi na croissance malonga na problème na kati ya nzoto na niveau ya cœur donc ata lié na biloko donc biloko mo epanzana ekende azo santé malonga yozala te succès lokola azalaki na hôpital ya aza na carte ya assurance maladie epai ya mama Olive Lembe bazolandela yango après fallait batraiter libanda mboka je crois c'était États-Unis ou Paris des pays mo batangelaki des bureaux autospinga tout à l'heure après babandi siko ba démarche ya kosala ko luka visa non visa na parce que faut ba libanda mboka na bazali no visa parce que zaki bina ya okangama nda expliquer abina hôpital mo aba baki soki zaki atana espace moko ta mke ya kufungama ba ko sala intervention opération ba fongola mais vu que ça fermé fait mara libanda nde ba trouva ki hôpital mo parti aux États-Unis ndenge za ka ba komi ba lettre tout hôpital puis komi et komi ba papier na ki na ambassade wana pour ça maladie wasa nini aya tout traité ni ba kotisa ki na ambassade des États-Unis ben c'était prévu ba pesa ba visa en février 2023. Donc il y a un monique et ça qui est moi la profit donc talaka soko lié do moyen kabwana nzoto exact donc maladie il y a bébé na diso parce que tout est qui ont tout à l'heure des pierres tu expliquer là au moins la profit. Très bien. Voilà, merci beaucoup. On a l'invitation de déposer un ah ouais, justement Patrick Ngambé motuneza ba programme ici pesami pour na enterrement. Si jusque là non, il y a au tout ça tous là. Jusque là non. Batia moi na kana mort globi, je crois avoir tout kabwana toyo ka programme papiro mais je crois au courant il y a semaine parce que moi aza moi muke une année donc na dimita ko ça va 3 jours na mort je ne pense pas. Donc avant tout kabwana tout dans ce programme papiro. Situation ya maman na yesi ko. Si aza wana na moni ba tout à l'heure on a na moni ba pasteur ba consoler quoi. C'est pas facile hein, c'est moni biso mibale ya moto lela na biso pe
mo pe ko yota nga to siki mais basi yebi kama mamu amemara zemi to yebi caprice ni ta monaki to yebi te mamuto ni na zaki na zemi c'est d'abord moi ça va pour ça soulagner par exemple c'est pour ceux qui arrivera bon muta supporter ba passer pe atika ina pota cicatrice mais na maboko za moi menza mega pc kimia dans moi dans zaki na combien de temps déjà? Une année. À quoi que ça déjà une année? Voilà, donc ça fait très mal. Déjà, tu peux sur ma condoléance. Parce que ils ont une corporation à but, non? C'est très bien. Et puis voilà. Merci beaucoup, Shadrach. Merci. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à l'endroit où il y a le deuil de notre enfant, le fils de Pierre Ndombasi, l'artiste et comédien. Depuis hier, je crois qu'aujourd'hui, information concernant Liwa, il y a moins d'habitude, ça fait très mal. Perdre un enfant comme ça, nous qui sommes parents, toyebi paswana, toyebi douleur wana, toyebi l'onengekani, ozaki responsabilité, okendaki boye, osali boye, surtout naka maman nae. En tout cas, moi je vais dire que ma condoléance, si elle aura bien l'occasion de regarder cette émission, ça fait très mal et alors très mal. Nous qui sommes ici arrivés, bon c'est lié tout le monde à tristesse, aux amis même nelongi ya bandeko baza awa alors tokosenga na bino boza brancher connecter ce côté c'est ici que tokoza ba programme ya matanga parce qu'il y a mon bébé to éviter ceux ko umela so ba obsèque ba ça na ndeni to éviter peut-être ceux qui ba lekisaki parce que azamo na bébé mais c'est ici où c'est dans ces numéros que vous aurez toutes les informations concernant la disparition de notre fils. Et alors moi je dis bon courage à Pierre Ndombasi et puis également à sa femme qui est très abattue, très touchée. Nous avons vu dans les vidéos comment hier sa femme pleurait beaucoup, comment hier sa femme avait vraiment des sentiments très 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 difficiles à supporter. Donc et alors merci Nabandeko tout baza branché connecté ce que tu en ce moment. Merci à Richard Tessa, héros de l'ombre derrière la caméra. Et puis on va parler de tout. Je crois que ton méca un peu que sollicita Bandeko tokuta on a Katia Matarao. Merci beaucoup. On va se retrouver tout juste après. Voilà.
check c'est Dicap la merveille et PIB de oro. Banamboka to soutenir fondation ya bien abiso et ma meilleure fondation du sal ici. Azo assurer ba obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause que ça va assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africaine. Et ma meilleure Tala, yo yeli susu, non, les salisi assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundi na bolamu nyonso to vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emameya aye lisusu fondation lisalisi e na bato bazolobaki Congo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vient sur Emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. Dicap la merveille to soutenir fondation lisalisi ya bien abiso Emameya. Automobile le permis français, permis étranger, nous sommes au revoir, papier assurance. Fondation Lisalisi, on n'a pas meilleur Congo, Fondation Lisalisi, solution pas né, ce qui pas né, ciao. Mama Top TV. Bonsoir, comprenez, nous sommes ici dans la commune de Bandal pour assister à notre frère l'artiste et comédien Pierrot Nombassi. Oyo abongisaki mon année hier. Merci d'être qui vous là.
Mamani Mama TV avec Mama Top Kilo à Congo. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Ngandé, des poids lourds de la presse. On est ici. Il y a beaucoup des artistes ici où il faut assister faire Nabago, puis on demande d'une façon il y a aux années parce que tant que nous avons des collègues qui sont séca, ils ont long et puis moi bas souci. Je crois que nous avons tout une question ce qui moi na bela kinini parce que bah qui vraiment maladie à moi la tête. Je crois moi on a un problème il y a terme on est trop médical mais on explique encore les lingala pour comprendre. On a un problème il y a en fait estomac ce qui est lié biloko et kabola raconter que vitamine A, vitamine C, vitamine D je crois la soignée qui a fermé et c'est qu'il faut pas transférer à l'étranger pour que les relations appropriées papa n'est pas ça qui est fort. Il y a aussi un visa à l'ambassade des États-Unis pour moi na maman bakende aux États-Unis. C'était prévu un visa en février 2023 et malheureusement Zambé a dit molimo il y a bébé nabiso donc mes condoléances à la famille tout il y a Pierron Ndombasi mes condoléances à la famille à madame et puis ma famille artistique Mobimba. Je suis ici avec Maman Top Maman di Mama. Il faut assister frère Nabango moi Nabango. Maman Top bonsoir. Bonsoir Patrick Ngambé. Voilà, tout le monde est venu à la Bandai. Vous êtes tellement tombé belé, vous pouvez assister frère Nebino, Pierron Ndombasi. Je crois que bébé n'a pas tiré hier et Maman Top message j'en ai écouté là que bon. Message j'en ai écouté là inga nazaki nandako. Moi santé utai ko ningsanga nazaki nandako no chomela kisi. Malamo nazui message na groupe na bino. Oh nouvelle nini. Na meki ko vérifier ko tuna oui eza ya solo. Ah, ngape na meki ko informer bato pe bazaki na no au courant te. Neti Belvi quand azaki na retraite. Mais na yebisenga bien tout cas mama limbisa mais gozo na retraite. Mais tous une nouvelle ya mona Pierrot Saini akufi. Et lesquels qui payé donc on a pas spécialement bato ba nouvelle donc et puis na seconde tout le monde a qui vraiment alerté kokama vraiment na morgue déjà kuna bakena okuta déjà population basila bisalo bazalaki ba Pierrondo ba nani Omari namona ki la douce dinana namona ki Sarah Masiala donc namona imwa bato ebele en tout cas et ça là qui bien et ça là malam makasi et zo l'assassin d'amour signe d'amour yango namona ra eloko moto ko bomana ezati elo moto ko sala na mabe ezati po tozaka famille po tolinga pe passe ya muninga te so muninga moko ka za na problème tandenge to komaka motiver tande to lamuka to chamukaka mais ce qu'on a yeba te distraction nino memaka biso diable nini yaka ko distraire biso pona ko memena biso mo ba division ba distraction ba bilo moko ba futilité eza na ngona mutuna makolote mais toza wana tozo le sande ko na biso tina suka to kene kotika bébé na biso na adresse na ya suka voilà bon ça n'est parce que comme suspect pour de chasse au pas à président ya Pierron Ndombasi na moi na to bon départager ne va kuna moi na liboso tout moi na ozela ba kuna dans président pour bon ndenge ka to sala organisation jusqu'à là organisation est salamité ndenge organisation est salama to koyeba ndeni to salame donc quoi bébé na biso azana no bébé poudre aza déjà papa bébé aza bébé faut ko luka to ko kunda même avant par rapport à poudre de chasse voilà aza bébé pour vendre sa bébé tant et bébé bonté et ce n'est pas vraiment bien. Un mot à Madame Clarisse, ou après de moi, qu'est-ce que tu peux dire dans le baka na belle-sœur nanga, ce sont des choses qui arrivent. Si on a zongi na Bible na moni Job, où il y a perdaka tout, bana, biloko, bibwele, ba bien tout. Mais tant on zamba yaka ko zongi c'est la Job, il est kaki na oyo, a perdaka liboso donc dans le bana belle-sœur nanga, na frère nanga Pierrot ba perdre espoir te. Nzamba na bo moy otobelelaka. Nayebi ki na kati ya ba problème o nzamba zo assister bango lobi to témoigner nzambi ba persévérer toujours c'est ça voilà ba tout bona pour savoir les images image pa ya Gabi akaba les images la Gabi bonsoir un mot na ndeko na mobile Pierron Ndombasi où tu peux perdre bébé na ya vraiment ba mes condoléances à ta famille Mobimba Maman Clarisse na Pierron Ndombasi couple jeune
baperdre bébé na bango esalaka mpasi mais eza mokano ya nzambe nzambe nde apesaka nzambe nde azwaka baza na bango nanu bajeune bakozwa bana mosusu vraiment baza na kimia message ani ekutelaki wapi ya biloli ya sango ya mawa sango ya mawa wana ekutelaki ngai nakenda kosomba babiloko ndosomba babiloko na ngai oyo nakokenda ngo orphelina na sisi nazongi ndako nde nafungoli connexion pardon lelo pardon nde nafungoli connexion nde namoni sango oyo esalinga mpasi nga makambo nini oyo kudre kutu na tokunzi ye te caporal mulumba mpe kuna sango kutu ezoyebana te ya umeli ata ba 1 mois yango 2 mois nayebi te so bazoluka nini bamema ngo lokwa ya mashako bon totala bango kaka nzambe asunga biso emona madame Pierrot oyo aza triste na minute oyo ya gabi okoloba nini courage elo na olobani kaka courage ayebisa nzambe merci donc nyonso oloba na nzambe kaka olobani merci yango wana Rémi Kofodo eza matanga kizango milai te donc voilà maman 1050. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Toujours au Kaboula Mawa. Toujours au Kaboula Mawa. Singao et Singane et Bébé Sabelati. Voilà, tout le monde y va pour assister frère Naoum Dombassi. Qu'est-ce que tu peux dire à Pierrot, à madame Naé? Même la statue n'a rien à commaquer. Maloba, oh, il y a ma casse dans un angote koki ko consoler monter ma Pierrot. Nyonso na oloba kana munoko po paso eza monter ma Pierrot nzambe ka mutayebi. Ya ona senga na nzambe penza oyo apesaki mwana. Oyo azali initiateur ya mariage ye moko ameka kokonsole motema ya Pierrot mais mpona biso tozoloba kaka ke courage eza nzela ya biso nyonso biwe etalaka mokolo te mwana te place kaka ekuti oyo ka baponi so babika lelo ya yo donc c'est ça donc bacourage kaka bacondoléance le plus attristé na Pierrot et puis na madame na ye na faye mobimba oyo babongisi mwana kitoko ya mobali. Tu as pris matin monsieur ya poudre ne bimité donc Pierrot azali dans un choc ya kufa la président na ya kufa sous moi mami est-ce que programme moi est déjà tout à côté ya poudre tout photo ba nini ebima liboso ni ebima na soupe bon na ebité pour babaka le malin ne vient jamais seul ba constater beaucoup fait du papa koto yo papa artistique beaucoup fait le moi ezaka makambo ya vie mais programme na ebité naza pena na kati organisation te na ebité tozozela kande total kana ba groupe so ba bengi so tokei so ba lobi na biso likambu to sali kandeka unité ezalaka mais jusqu'à présent na NTPC na un message ya programme ya enterrement te tozunante na ebité so baninga musu baza nango mais ngai na zunante ya besoin d'un programme ya matanga ya qui paraît mercredi mais ils en ont tantôt plutôt Nandimi pété.
tozalaki na baréunion kuna toyoka ete seke eza nango mpe mercredi. eza mercredi d'ailleurs faut oxygène à lancer. Bon, il paraît que nani mboshilo nde moto apesa date wana. Te boya opesa biso ye te. Akopusa wana vendredi. Apesi te. Bacomédien moto todécide na otodécide te. Mais attends, vous avez un groupe sans souci. Vous avez un groupe en basalité à WhatsApp. Naza. Yango tobi eza na tantôt plutôt na to fixé te po biso ba to fixé. OK. Mercredi vous arrêtez quoi? Et le côté. Voilà, merci, merci. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.